Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na nsengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tozali na sango monene oyo ya Association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila. Toko faire passer bino message pour ete association oyo eutaki koyamba moto monene oyo eutaki bongo na Congo. Directeur ya cabinet ya ministre de la communication et des médias Monsieur Dieu merci Mutombo Sibai oyo autaki kokutana na bandeko ya Association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila. Bandeko babolingo tozali koyebisa bino tango nyonso. Tango bandeko mosusu bazali kopense pona mboka na bango to mboka na biso Congo. Tango bato mosusu bazali kopense ndenge nini bakoki kopesa implice na kati ya mboka na biso. Ezali na bato mosusu bazali kokende ko distraire bato mosusu pona koyebisa bango ete te bolanda nzela ya malamu te me tala nzela bokoki kolanda yango oyo me nzela oyo bazali kolakisa bato soki otali ndeko ezali nde nzela ya mabe. Bandeko babolingo vraiment tozali ko féliciter mingi bandeko congolais oyo bazali kuna na France tango nyonso bazali ko pesa implice na bango pona mboka pe bazali ko soutenir tango nyonso Joseph Kabila Kabange pona misala kitoko oyo bamoni ete Joseph Kabila Kabange azali kosala pe balobi ete bango bako tika te bako pesa toujours maboko po ete balakisa na mokili ete tango bato mosusu kuna na Congo bazali kokanisa ete na France bato nyonso tu bazali kaka bato oyo bazali kolinga bakonzi ya Congo te me nzoka nde ezali na bato mosusu oyo bazali kosoutenir baide ya bakonzi ya mboka pe bazali kopesa bango mayele pe bazali kopesa bango maboko pe balobi ete il faut bakende liboso po ete bazali kosepela na ba projet kitoko oyo gouvernement ya Congo azali tango nyonso kotia en place pona kotalisa ndenge nini mboka ekoki kokende liboso. Bandeko babolingo Congolais ya France oyo ndenge tolobi ya Association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila bautaki koyamba moko ya bakonzi monene oyo kuna na Congo oyo azali ko représenter ministre ya communication et des médias
oyo azali lokola directeur na ye Monsieur Dieu merci Mutombo Chibai nde autaki ko visiter bango pe na France ayokaki pe makanisi na bango pe ayokaki ndenge nini bandeko bapesaki ide na bango pourquoi bazali ko soutenir Joseph Kabila Kabange pe apesaki bango lite ya se moko alobi ete ezali malamu mingi ndenge bozali ko soutenir Joseph Kabila Kabange mais ezala eloko moko bosali yango penza na kati na motema moko pe bokende liboso bolemba te ezala ide moko te olobi bokosuka na nzela mais toyebi ete bandeko ya association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila bazali bato oyo babanda mosala na bango depuis kala pona ko soutenir président Joseph Kabila po ete ezali na bamama misusu na kati na lingomba wana oyo basalaka bakwenda vutuka to ndenge wana tolobaka na ndenge ya biso bajeune ndenge tolobaka ete basalaka bavoyage France Kinshasa pe bakendeke bamonaka barealité ya mboka pe bango moko bamama bazali na kati balobi ete na nyonso tu oyo bango bamonaka ntango bakendeke kuna na Kinshasa na kati na mboka moto moko akoki kokosa bango te pe bandeko oyo bazali na France balobi ete bango bazali ko soutenir président de la République pona ete bazali na besoin président de la République a doublé mandat na ye po ete ba idée oyo président na biso azali kosala na mboka ezali malamu mingi koleka yango wana bandeko ya France balobi bazali koloba ntango nyonso ete bazali kobenga bandeko nyonso tu oyo bamoni ete bakoki kozala na likanisi ya malamu mpona baide oyo bango bazali na yango barejoindre bango po ete basanga na basimba na maboko bapesa na mayele mpo bayeba ndenge nini bakoki kokende kopesa impisi na kati na mboka Joseph Kabila ndenge bomonaka ye wana bato mingi lelo soki bazali koloba ete Joseph Kabila boye bandeko Joseph Kabila azali magicien te Joseph Kabila azali président oyo tango azali kokamba Congo akokamba Congo nyonso na kati na lisungi ya bakongole pena oyo bakopesa ye maboko nde Congo akokamba yango malamu po ete ye azali magicien te na minute moko azala na Lubumbashi azala na Shaba azala ba partout te kaka na lisungi ya biso bakongole nde tokopesa ye maboko po ete Joseph Kabila ayeba ko tonga mboka lisanga na gouvernement na ye po ete oyo nyonso tu azali na makanisi ya malamu ya kopesa impisi bokomona ete mboka na biso ekotambola malamu soki topesani mayele po ete totonga mboka mpona yango bandeko babolingo lokola ngai nazali nanu mama nakotika nano na moma oyo liambo ete totala babilili ndenge ezalaki ndenge elekaki ngai nakolinga nanu natalisa nanu makanisi ya bamama mibale oyo bapesaki makanisi na bango ndenge nini bazali kosenga na bamama mosusu barejoindre bango po ete association oyo ezali mpona bakongole oyo balingi kopesa impisi mpona mboka bamama oyo balingi korejoindre bango bakoki kokontakte bango po ete bango bazali mpenza na likanisi ete bakongole nyonso tu tosangana po ete tokende topesa impisi na kati na mboka yango ete yambo ete totiela bino babilili oyo mpenza nyonso tu mibimba ndenge bino bozali kolinga ndenge bozali kozela po ete nayebi ete mingi bazali na mposa mpo bamona eloko nini bandeko ya association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila babombelaki bango mais avant ete totiela bino ba makambo wana nyonso to babilili wana nyonso tokotiela bino nanu intervention ya bamama mibale congolaise oyo basalaki mpe ndenge basengi na bamama barejoindre bango tokopesa bino baintervention ya madame Jeanne
Lubanzadi Ndezi oyo azali trésorière na kati na association oyo pe azali mama oyo ye moko azali na ba preuve na ye po ete tango akendeke na Congo amonaka ba makambo ndenge nini ezali kosalama na Congo ye azali mieux placé pona kosolola na ba mama oyo bakoki ko rejoindre groupe ayebisa bango eloko nini oyo ezali kosalama na mboka po ete bilobela ya matoi bilombela mwanza ya bato oyo bazali na poto oyo bazwa likanisi bazwa nanu occasion ya kokende na Congo te oyo bazali koyoka masolo de bouche à l'oreille ezali malamu te. Yango wana bandeko babolingo tokolanda Madame Jeanne Lubanzadi Ndezi et puis tokolanda lisusu mama to Madame Élise Nkinda to Madame Élise Kinda oyo azali pe conseillère na kati na association. Toko yoka makanisi ya bamama eloko nini bamama balingi eloko nini bamama bazali kosenga po ete balobaka ntango nyonso tu na kati na lisanga esika bamama bazali bamama nde moto bapesaka nzela pe bamama nde moto basimbaka fungola ya makambo nyonso yango na ntango oyo mama Jeanne Lubanzadi Ndezi akoloba oyo azali na yango mpona bino pe nsima na yango mama Élise Nkinda conseillère pe akoloba na bino oyo azali na yango na kosenga papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili toyoka makanisi ya bamama congolaise oyo bazali na yango oyo bapesi mpona bamama mosusu congolaise oyo bakoki korejoindre bango pe koyoka ndenge nini barealité ya mboka na biso pe bato oyo bazali kokende komona kimona meso ba evre nini bakonzi ya mboka bazali kosala na Congo wana ezali réalité nde mama Jeanne Lubanzadi Ndezi yende moto akolobela bino pe bokoyoka pona kopesa nyonso tu implice na kati na mboka eloko nde biso bana ya mboka tozali kolinga pona avancement ya mboka na biso. Papa Botamba na kosenga ete otiela biso babilili s'il vous plaît. Bino boya ebele eloko eza biso moko bana mboka ba idée toza na ko eza kanda kuna biso temeto ya to sangisa pona mboka na biso eke liboso pona koza sima papa na biso Kabila pona ko soutenir ya misalo azo sala vraiment na yango na ina profiter ko yebisa bino nde na kenda ka mboka ngai na yebisa bino 2008 2009 2010 na kende na mboka so ke na mboka ndoko mona ampleur ya misala oyo président biso azo sala na mboka en tout cas na sepeli mingi pona ko yebisa bino ke boya toza makanisi ebele pona mboka na biso esengeli makanisi wana to sangisa ngo biso nyonso pona ko soutenir misala o papa na biso président Kabila Kabange azo sala nini na ina loba omoni na mokili balobaka ce que femme veut Dieu le veut ceux qui biso ba mama toza d'accord ya ko soutenir papa Kabila en tout cas kolonga na élection ya wana sengi boya vraiment ba mama ebele poto soutenir misala oyo papa Joseph Kabila zo sa pona mboka na biso enfin que na élection oyo papa Kabila aleka lisusu pona ko sisa misala na yo abandaki ekende ti suka po mboka na biso etombwana. Voilà message na na Sabino bana mboka na biso mbote mingi nzamba pambola bino. Je fais appel à toutes les mamans de la diaspora ici en France de venir nous rejoindre en vue de soutenir notre président Joseph Kabila Kabange, car tous ensemble nous construirons notre pays. Nangina Baksali Susuke, en tout cas les lots tozan esengo mingi parce que to yambi il y a ministère, il y a communication, il y a pays nabiso RDC. Tout ça est appel ya ba mama nyonso oyo bazali na mboka ya France ba ya na biso to sangisa ba idée pour to soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange pour na lelo lobby pour na élection et puis na ndenge ya kolonga. En tout cas merci na main dans la main pour la reconstruction ya mboka na biso.
En tout cas na pesi mbote mingi na ba mama na biso nyonso ya Congo, na ba papa na biso nyonso ya Congo. Mbote mingi. Merci. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda. Mama Jeanne Lubanzadi Ndezi, trésorière ya association, ndenge nini ya uti kolobela bino pe bino moko boyoki po ete ye azali mama oyo azali kosala bakwenda vutuka kokende mingi na Congo pe azali komona ba réalité ndeko mwasi soki omoni ete olingi ko rejoindre ba ndeko basi yo na association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila et kozala malamu mingi pe okozala mieux placé po ete mama Jeanne Lubanzadi Ndezi yende ya kopesa yo ba réalité nyonso ya Congo makambo ndenge ezali koleka olie yako sala ete ozala moto oyo otikali kaka na ba idée ya bato oyo bazali koyebisa yo makambo sans que ozala na ba vérification yango ete ekozala malamu mingi pe boyoki pe idée ya mama Elise Kinda conseillère ndenge nini apesi ba idée na ye na banzi ete wana nyonso tu ezali po ete tosangana topesa na mayele po ete implice na biso ekosala malamu mingi po ete mboka na biso ekende se liboso. Yango na tango oyo nakotika maloba epai ya papa Roger pe aloba sima na yango nde tokoyeba ndenge nini tokotiela bino babilili ya association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila pona koyebisa bino makambo nini kotalisa bino ba makambo nini oyo elekaki na tango bayambaki directeur de cabinet du ministre de la communication et des médias kuna na Congo pe bokolanda yango nyonso. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise na banzi ete message oyo Mama Rosalie uti kopesa ezali message moko ezali ko concerner bato nyonso tu oyo bazali na posa ya ko ota na kati ya association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila. Ezali moma kitoko oyo bokoki ko contacter bandeko ya association oyo et surtout ekozala malamu mingi po ete ezali un bon moment oyo bokoki koya na mayele na bino pe pona kosangisa pona topesa implice mboka na biso ekende liboso. Bandeko babolingo bino moko bouti koyoka kaka ndenge Mama Rosalie uti koloba. Association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila. Boyoki ndenge Mama Rosalie yemoko auti koloba. Ezali association oyo efungoli porte na moto nyonso tu oya moniete andimi kosunga toko salela toko pesa implice na kati na mboka na biso pe kosala eloko ya malamu pona mboka na biso. Yangona ezali association oyo ezali koluka bato oyo bamoni ete bazali na ba idée ya malamu baya basangana oyo ete bakoka kopesa implice pona mboka. Parce que tolobi yango malamu ndenge Mama Rosalie uti koloba Joseph Kabila azali magicien te, mais Joseph Kabila a travaillé lisusu malamu soki congolais nyonso apesi implice na kati na makanisi ya moko na moko. Pe makanisi wana yango nde kopesa force na ba idée oyo Joseph Kabila azali na yango po ete congolais nyonso a se retrouver. Yango wana bandeko babolingo nazali koyebisa na bino ekozala malamu mingi yo ndeko yo moto ozali koyoka message oyo soki omoni ete ozali mieux placé pona ko rejoindre bandeko oyo ya association des ressortissants
Congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila et kozala malamu mingi o contacter bango. Soki pe omoni ete koki kokomela biso pe tokoki kopesa ba coordonnées nyonso tu ya bango po ete omeka ko contacter bango. Ezala ozali na mboka nini ata ozali à distance okoki ko contacter bango po ete bango bayeba ndenge nini bakoki ko tia yo na kati comme membre na bango po ete okoki kozala na Italie, Belgique to wapi, mais à distance okoki kozala pe membre, okoki kobanda ko participer pe na ba réunion na yo, mais à distance po ete ezali na besoin ya congolais nyonso tout. Association ezali na besoin ya ba congolais oyo balingi kopesa implice na kati na mboka. Pona yango na banzi ete mingi oyo nga na koki koloba mama Rosalie asi alobi yango na tango oyo na zongisi maloba epai ya mama Rosalie po ete yende mutu akotiela bino babilili akosengela bino babilili kuna na régie po ete botala eloko nini ezali koleka na kati na association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila pe na tango oyo ekozala malamu mingi bino moko bokolanda ba idée ya kati ya lingomba na bango pe makambo nini elobamaki pe ba makambo nini oyo Monsieur Dieu merci Mutombo Chibai Oazali directeur ya cabinet ya ministre de la communication et des médias apesaki pe bokolanda yango nyonso. Mama Rosalie nazongeli o maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongela ngai maloba. Na banzi ete ndenge kaka touti koloba bandeko ba bolingo. Na tango oyo toko tika moma kitoko oyo toko tiela bino babilili oyo toko lakisa bino ndenge nini bandeko ya Association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila basilaki koyamba moto monene oyo azali directeur ya cabinet ya ministre ya communication et des médias kuna na mboka pe bokoyoka ndenge nini atikelaki bango message nini apesaki na bango pe tokosenga ete na tango oyo papa Botamba alekisela biso babilili ya association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila pe kotalisa ndenge nini message na bango bapesaki bato oyo bazali ko soutenir ba idée ya malamu ya président oyo bazali kosenga ete Nzambe ya salisa po ete président na biso azwa lisusu 5 ans po ete ndenge ezali wana ba projet na ye ba ndeko mingi bazali kolela ete ekende tina suka esukela na nzela te po ete mboka na biso lelo ezwi mwa grâce po ete to banda komona misala kitoko oyo tozelaka uta kala totikalaka komona yango te lelo tozwi grâce ya komona yango po ete Nzambe apesi biso mokonzi oyo azali na susi ya mboka pe na susi ya peuple na ye. Na konsenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili s'il vous plaît.
Bonjour les dames. Je me présente, c'est Raymond Badiachile, je suis le secrétaire général de la commission. À mes côtés, il y a M. Papi Moulumba, il est chargé de la communication. Et tout là, il y a M. Léon Lodi, qui est chargé de commissaire au compte. Il y a à côté Madame Jeanne Badiachile, qui est la trésorière. Un peu plus loin, il y a le secrétaire adjoint, Alain Poussin. Il y a la conseillère, Madame Makila. Et à ses côtés, il y a M. Makila qui est chargé des relations extérieures. Il y a Papi Mateta qui est le conseiller. Et un membre actif de l'association. Et enfin, il y a le chargé de la mobilisation des masses. C'est M. Ivi Aponga. L'association vous reçoit ce jour. J'ai cité l'association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila Kabange. Comme son nom l'indique, nous nous battons avec toute notre énergie jusqu'à la victoire du président lors des prochaines élections en vue de lui permettre de parachever ses œuvres vu que la première mi-temps était bonne et que la deuxième sera sans doute meilleure. En France, vous le savez certainement, nous les soutenons contre vents et marées. Ceci dit, nous estimons, avec modestie, que nous de la diaspora pro-Kabila auront une grande influence sur ces élections. Notre mot d'ordre le dit, tout pour la réussite du président Joseph Kabila, car nous sommes convaincus qu'il est le père de la démocratie et l'homme de l'année. Compte tenu de l'ampleur du travail à réaliser, nous nous invitons à participer moralement ou physiquement, si besoin est, à la mise en œuvre des réalisations de la Troisième République, des progrès qui sont liés aux besoins élémentaires de la population et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Tous ensemble, reconstruisons notre pays, notre chère patrie, pour sa survie et sa prospérité, ainsi que le bien-être de nos enfants. Soyez-en rassurés, Monsieur le Directeur, de notre soutien au chef de l'État. Aux uns et aux autres, l'heure est aux élections démocratiques, transparentes et apaisées. Vive la République démocratique du Congo, vive le président Joseph Kabila Kabange. Je vous remercie. Merci, merci à vous tous. Je suis flatté par votre présence. Je sais qu'ici en Europe, vous êtes tous très occupés. Surtout qu'aujourd'hui n'est pas un jour de repos, ce n'est pas un week-end, c'est un jour de travail. Le fait que vous soyez disponibilisés pour que nous puissions nous rencontrer, ça montre l'importance que vous attachez à ma personne et surtout à votre frère qui est congolais, qui milite avec vous pour la réussite du programme du président de la République, je cite son Excellence Joseph Kabila Kabange. Et je voudrais ici vous dire combien je suis satisfait de me rendre compte qu'aussi en Europe, plus particulièrement en France, où on pense que toute la diaspora congolaise milite contre le président et contre les intérêts du pays, je me rends effectivement compte qu'il y a des frères et sœurs, des vrais patriotes, des personnes qui placent l'intérêt supérieur de la nation avant toute chose. Je crois que vous êtes au courant de tout ce qui se passe ici. Nous le suivons aussi au loin et nous sommes en train de suivre de près ce qui caractérise la vie des Congolais de la diaspora. Et je pense, à mon avis, que les Congolais devraient avoir la passion pour son pays, mais aussi l'amour pour ses concitoyens et aussi surtout pour ses dirigeants. La passion parce que c'est ce sentiment qui nous permettra de nous mettre en route, combattre pour la dignité du Congo, du peuple congolais, du pays,
Parce qu'il n'est pas normal que le peuple congolais lui-même détruise son pays ou se disqualifie dans les milieux où il vit. J'ai toujours pensé que la passion qui doit nous caractériser, c'est ce qui révèle les sentiments patriotiques qui nous attachent à notre patrie, notre nation. Et je pense qu'il y a des nations dans ce monde où lorsque vous touchez à un seul de leurs frères, de leurs sœurs, ils ne peuvent pas vous laisser vivre sans qu'ils s'engagent dans une bagarre totale. Mais il est tout à fait, je dis, anormal qu'aujourd'hui les Congolais, parce que ici je veux parler du Congolais en général, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation congolaise, mais aussi je lis cet aspect à ce que nous faisons ici, et la démarche dans laquelle vous vous êtes engagé en créant cette association pour soutenir les idées du président Joseph Kabila, parce que si vous les soutenez, c'est parce que vous avez trouvé qu'il y a une vision et que cette vision cadre avec les intérêts de la nation et que vous pouvez vous aligner derrière lui pour l'accompagner dans la démarche qu'il est en train de mener pour atteindre l'objectif qu'il s'est assigné. Je sais que ce pays a aujourd'hui la démocratie, le secrétaire général l'a dit. Nous pouvons, sans honte de le dire, affirmer que le président Joseph Kabila est celui qui a permis que la démocratie puisse s'installer dans ce pays. J'étais en train de discuter avec quelqu'un il y a quelques jours. Je lui ai dit que quel que soit ce qu'on peut dire, il faut reconnaître que toutes les personnes qui se manifestent aujourd'hui, si on leur donnait le rôle que Kabila a joué pendant cette période de transition, pendant la période de transition, personne ne pouvait le tenir. Vous savez l'histoire du Congo, j'ai entendu d'autres personnes véhiculent des messages, ils appellent Tunisie au Congo, ils appellent ce qu'ils appellent l'Égypte, que nous puissions vivre ce qui a été vécu chez les Égyptiens, Tunisie au Congo. J'ai dit ici en passant aussi que la Tunisie réclamait la démocratie et nous avons déjà dépassé cette étape. Parce que ce que les Tunisiens demandaient, nous l'avons demandé il y a 20 ans. Et nous l'avons obtenu. Et aujourd'hui, le président Joseph Kabila a instauré la démocratie. Il est celui qui a permis que nous puissions aller aux élections. Et ces élections ont conduit à l'installation d'un régime démocratique. Ce que nous avons à faire, c'est consolider cette démocratie par l'organisation continue des élections. Il y a des gens qui avaient pensé que lui aurait perdu l'organisation des élections et qu'ils avaient même à un moment donné proposé qu'il passe aux négociations. Donc vous avez suivi lorsqu'il a parlé le 30 juin 2011 à Lubumbashi, il a affirmé que l'ère des négociations et de conciliabule est déjà passée. De beaucoup d'années. Et ce retard ne pourra être récupéré qu'à partir des actions qui sont en train d'être posées aujourd'hui. Vous commencez quelque part et vous devez parachever ce qui a commencé. J'étais heureux d'entendre que vous soutenez Joseph Kabila parce que vous voulez qu'il ait la possibilité de parachever ce qu'il a commencé. Et il y a aujourd'hui la démocratie dans le pays. Nous avons la possibilité de gagner un mandat pour 5 ans et après 5 ans c'est terminé. On va céder le bâton à quelqu'un d'autre. Nous pouvons nous battre pour que ce qui a commencé, qui est en cours d'exécution, soit finalisé, exécuté, de manière à ce que celui qui viendra après 2016 puisse continuer avec la vision. Et nous voudrions ici, en sensibilisant les nôtres, leur dire que nous devons arrêter avec cette politique de cassure pour penser qu'il n'y a que tel qui peut faire. J'ai dit à quelqu'un qu'il n'y aura pas de Messie dans ce Congo à part la main de Dieu qui conduit le Congo vers là où nous allons. Parce qu'il y a des personnes qu'on appelle des Messies. Je vous parle aussi en tant que chrétien.
J'estime que nous n'avons pas à donner la place de Dieu à un homme pour dire que c'est tel homme qui sauvera le Congo, mais le Congo sera sauvé par Dieu à travers un peuple uni qui aura compris que nous devions nous mettre main dans la main pour sortir ce pays de la situation où nous sommes, nous délivrer de l'esclavage de l'étranger, de l'esclavage de l'exploitation du compatriote par les compatriotes. Je dis également aux gens, si aujourd'hui, quand nous ne disposons pas des moyens de l'État, nous pouvons faire ce que nous avons à faire en empêchant aux autres de s'exprimer, de parler, mais qu'est-ce que nous ferons lorsque nous aurons ces moyens à notre disposition? Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans être contredits qu'au Congo, on peut dire ce qu'on ne disait pas il y a quelque temps. Au Congo, on peut critiquer le président en plein jour à travers les chaînes de télévision de la capitale sans que ces chaînes aient de problème. Et je parle en tant que quelqu'un qui travaille au ministère de la Communication et des Médias. Vous connaissez vous-même comment les choses se font. Il y a eu des personnes qui ont dirigé, qui ne pouvaient pas tolérer certaines choses, mais si lui tolère, c'est qu'il y a eu des avancées significatives. Et je vous encourage, je vous félicite dans ce que vous avez commencé. J'apporterai aussi à ceux qui peuvent recevoir de moi pour qu'ils puissent aussi amener à d'autres niveaux. Et je vous rassure que nous voulons mener notre bataille ensemble. Et je crois que, comptant sur Dieu, avec Dieu, nous allons vaincre. Je vous remercie. Kinshasa, Mbote, je me présente, je suis monsieur Ivi Aponga. Donc, Tukuten Lelo, c'est comme d'habitude, ESA Réunion Association Nabiso, Arsejika. NASA chargé de la mobilisation de troupes. Arsejika est l'association de ressortissants congolais pour le soutien de monsieur Joseph Kabila. Donc, nous, on est derrière le président.
c'est pour le soutenir sur tous ces aspects positifs du pays. Et sincèrement, je suis régulièrement à Kinshasa. Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais là je vais être court, que le pays est en train de se relever par rapport au passé. Je pense que le président, il est quelqu'un d'actif. Par rapport à tout ce qu'il fait pour le pays, il faut le soutenir, c'est quelque chose de bien. Il ne faut pas regarder que les aspects négatifs, regarder que les aspects positifs, ça va nous aider. Tous les Congolais doivent s'unir, tous à la Batumoko, pour Mboka a évolué. On a même nos frères d'Italie qui sont venus à Kinshasa, qui sont venus ici, à Paris, pour nous soutenir Biden Abisso. Et surtout, j'allais remercier le directeur du cabinet du ministre de la Communication, Ael Elo. En tout cas, l'association Abisso, dans la réunion, ça prouve vraiment qu'on a une considération. Et tout ce que je peux dire, c'est bon courage pour le président. On le soutient moralement, physiquement, si possible, pour des élections 2011. Et espérons que ça va marcher. Je sais que ça va marcher. Et merci, monsieur Joseph Kabila. Oui, bonjour, je suis Armand Kunku de l'Italie. Je fais partie de la cellule de l'Italie. Je suis venu soutenir le groupe de la cellule de Paris. Vraiment, dans ce sens, boya ebele. Et loko eza biso moko bana mboka. Ba idée tozana ko eza kanda kuna biso temeto ya to sangisa pona mboka na biso eke liboso. Pona koza sima papa na biso Kabila pona ko soutenir ya misalo azo sala. Vraiment na yango na ina profiter ko yebisa bino nde na kenda ka mboka ngai. Na yebisa bino 2008, 2009, 2010 na kende na mboka. So oke na mboka ndoko mona ampleur ya misala oyo président biso azo sala na mboka. En tout cas, na sepeli mingi pona ko yebisa bino ke boya. Toza makanisi ebele pona mboka na biso esengeli makanisi wana to sangisa ngo biso nyonso pona ko soutenir misala o papa na biso président Kabila Kabange azo sala. Nini na ina loba. Omoni na mokili balobaka ce que femme veut, Dieu le veut. Ceux qui biso ba mama toza d'accord ya ko soutenir papa Kabila en tout cas kolonga na élection. Ya wana sengi boya vraiment ba mama ebele pour soutenir misala oyo papa Joseph Kabila azo sa pona mboka na biso enfin que na élection oyo papa Kabila aleka lisusu pona ko sisa misala na yo abandaki ekende ti suka po mboka na biso etombwana. Voilà message na na Sabino bana mboka na biso mbote mingi nzamba pambola bino. Je fais appel à toutes les mamans de la diaspora ici en France de venir nous rejoindre en vue de soutenir notre président Joseph Kabila Kabange, car tous ensemble nous construirons notre pays. Nangina Baksali Susuke, en tout cas les lots tozan esengo mingi parce que to yambi cabinet, il y a ministère, il y a communication, il y a pays nabiso RDC. Tous les esengo mingi appel il y a ba maman nyonso oyo bazali na mboka ya France ba ya na biso to sengisa ba idée pour to soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange pour na lelo lobby pour na élection et puis na ndenge ya kolonga. En tout cas, merci na main dans la main pour la reconstruction ya mboka na biso. En tout cas, na pesi mbote mingi na ba mama na biso nyonso ya Congo, na ba papa na biso nyonso ya Congo. Mbote mingi. Merci. Bandiko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bandeko ya association des ressortissants congolais pour le soutien des idées du président Joseph Kabila ndenge nini bouti ko passer message na bango ndenge monsieur Raymond Badia Chile Mukinai autaki kopesa message azali secrétaire général ya association ndenge nini autaki kopesa message na ye pe sima na yango bomoni bino moko ndenge monsieur Dieu merci Mutombo Sibai directeur ya cabinet ya ministre ya communication et médias kuna na Congo ndenge pe apesi bango message ya encouragement pe ayebisi bango ete bazala toujours na molende balenda
po ete mboka na biso ezali na besoin ya bato oyo bakoki kopesa implice po ete mboka ekende liboso. Bandeko babolingo bino bato bolobi ete bozali koluka ndenge nini tokoki koluka ide po ete to rejoindre bato oyo bazali ko soutenir à part PPRD bokoki pe ko rejoindre association oyo po ete na biso na bango na bato ya PPRD tozali kaka moto moko oyo tozali kopesa tolingi kopesa implice na kati na mboka po ete Joseph Kabila azala eli pe mosala na ye oyo ya 5 chantier ekende liboso po ete toboyi ete projet na ye ekatana na kati pe tosunga ye topesa ye maboko po ete président Joseph Kabila azali magicien te mais na lisungi na biso bapeple nde toko travailler ensemble po ete mboka na biso ekende liboso. Voilà oyo tozalaki na yango na bandeko babolingo na banzi ete oyo topesi bino comme message oyo nyonso tu alingi ko rejoindre association oyo ou bien okomeli biso ou bien ozwi contact na bango directement pe na banzi ete ekozala malamu mingi po ete mboka ezali na besoin ya bato oyo balingi kopesa implice po ete mboka ekende liboso. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.